Mbote na bandeko nyonso ya balandi ya Kongo ya lobi kandi na promete mino blondine mafuta aye lo vedi mafuta tina kati na émission na bino na utoye sabino ke chabango misapi alors na promete bino na émission oyo na koyamba mutu nyonso sauf mutu te et que partout place boza déjà à kosepela et invité à mino ya lelo na c'est bino surprise Jerry Kobetos na invité so ko fongolela ngai ya mode bonjour. Bonjour Blandine Mafuta. Na sali o surprise. Ouais, eza surprise pour nga komona ke pour muta benga ngeza ki Kobetox. Ouais. Jerry ngala yebi ki no ouais, Jerry Kobetox aza artiste oyo za la rapper présentateur ya ba émission. Alors j'ai pensé que dans ça la émission na Jerry Kobetox. Buna moni yo Blandine Mafuta. Émission absolue za surprise ya mode. Quiz mais émission na ngai liboso yango na yambi. Na yambi koza na moi un mot na bato bazolanda biso ko émission. En tout cas, merci. Na kosenga na nzamba sunga yo nango. Merci. Asunga yo vraiment apesa yo sagesse na intelligence. Merci. Ba émission na yo ezala malamu kwa ezala ba émission moko éducative. Bato bazolanda ngo bazwaka quand même quelque chose. Na émission na yo ba tiraka vraiment ba information ya ba vedette oyo oyamba na émission na yo ekende liboso. Amen. Vraiment etalama mikili na mikili. Voilà quoi. OK, ya modi merci beaucoup pour la ba fan na yo. Olobeli ba oni. Na websa ba fan na ngai oyo ba sepela na ngai émission yango yo ya Blandine Mafuta. Chabango Misapi, titre émission, eza Chabango Misapi. Alors, Botala Blandine, Boyoka Amimilibino Nin. Merci beaucoup, Yamode. Wana penza dans autour Yamode, na yebi ki na yebi bien. Président na yebi bien. Parce qu'on peut savoir différence nini. Oyo ezali na kati ya théâtre bozo sala boso na CD. Osiko na mintu na mona boso bomo sala mingi ba théâtre ka ekota na internet, na ba YouTube. Posséder ces coups déjà. Est-ce qu'on peut savoir cette différence wana? Non, il y a une différence. Théâtre est autre ça qu'un CD. Na théâtre de autre ça na internet. Il y a même théâtre. Sauf que oh ils ont ça na CD. Oh ils ont qui na internet. Oh na kati ya oh ya CD. Tous ça babilo moko boye. Il y a suspense ou bien babilo moko boye. Izalate. Ton na internet. Tous ça babilo moko boye. On dirait na noté. Même théâtre tout ça na CD yango wala ka moko tout l'exada na ba internet différence des zaka sauf que ils ont les canaux internet pour le moment internet muto ils en plaire avant CD ya tout ça qui na ba bande vidéo ya minene et les sili CD bon CD et leki tout ça le internet mais souci la biso ça que CD les katé pour ba faire fort netinga na uteki na ba bunya kuna bazana besoin ba CD. Côté kuna batusu baza na culture wana te ya kutala internet. Mais ya modeste mais wana c'est que ba limiter nous pour place sur internet ezati. Net bato bana ba Kongo wana. Est-ce que ba ozana faciliter Rolanda ba théâtre na bino? De gloire à Dieu internet ezaka na limite te. Sauf que batunde baza cultiver te na ba coin mosusu pour ba na kutala internet. Donc c'est que c'est des coups finaux les onga souti. Non, tozo bunda netinga na coin nga nazo bunda penza CD zonga bona ba fait fort esika tokendaki ba olela ba CD par la grâce de Dieu nazo chance ya kotambola ba province ya Congo donc ezala ba kwa mususu oyo ndamona kebu na tali kolanda ko antenne ezate hôtel pe batongo donc on limite ba koza na internet na kata ndako na bango siko me ba benga ba belelo modero donc na mona ebina ke CD ekole kati pona ba kwa wana bato wana pe bazala na besoin nango ya mode na yebi koza pe da grand scénariste parce que ko tangi ngata komba scénariste moko opena marka kayo kaza ke soka komi otali muto opena komi ndenga modero na komata ba scénariste basé belé ba komaka makasi ba scénariste basé belé oyo sepela ne otaka pino o marka kapenza non ba scénariste basé belé ba fioti ngomo ba fioti ngoma pito ba pofirente ba mindondo ba milo ba scénariste baza ebelé so na bandi otangiro ba kombo awa ba lule donc Léandre donc ba scénariste basé belé ya mode to ko yeba peso yo koma na vina po na yebi ko koma belé oyo koma na vino oyo marka yo oyo sala ke lelo koma modeo totokani monde entier ba yeba malewa techno malewa eza film ba pesa ki liboso Gilles Bavon film a Diogo musique
apesaki Gilles Bavon apesaki scénariste nini na ebité deko musique amona yango vraiment ezaki pendant na elengi te apesi ngai yango nga pe na bakis d'autres komango na scénariste Gilles Bavon na ngai malewa volume 1 volume 2 nde na komaka yango ngai moko oyo nazaki na basai ba comédie bele na volume 2 oyo bachaki Vembu la fufu wana na komaki yango nga moko malewa yango nde mutu. Mais vous avez des souvenirs nango surtout koyeba. Ouais, naza na ba souvenir nango. Ba souvenir nango za makasi film wana matanga avion sans visa. Ah bon? Ouais, nazo kende point noir fait que nous jouer na fête moko ya mwana sasu ngesu na Gabon. Tozaki na ba ibakata ba comédie bazaki ba ebele. Na mona ibakata Kalunga epela nani vie de loin Tito bazaki belé donc nga la mati avion sans visa pour bata deuxième temps ba moninga oli ba pesanga visa babandi na bango avion po mata les cas donc OK ya modèle bi techno malewa ya onde ebate avion sans visa ya modèle na lemba ana moni bosali commission moko e bata théâtre bozi elle ko botier président na habité so yo posa d'accord nango na lemba non koza président ya Asbel et Sepelisa aza président ya association mo ya lemba te ouais na lemba toza na association te ke na yo ka na lemba abuza na association mo sala ka bana lemba kaka so bo tourner ka bana lemba boko ko inviter batu musuté bakambo na sina lembi yango kolobela batu bazo comprendre pourquoi na chaka kaka bana lemba te. C'est vrai que na lemba ba comédien baza ebele. C'est vrai que na lemba ne mouvement ya modero et répétaka. Même Yesu ayebisaki ba porte boke ko panza sango malamu mais d'abord na Jérusalem. Et na ba comédien ngo ya lemba baza ba bon. Donc ba commune musu baza bonté on ba bonté. Est-ce que ozo comprendre nga? Nazolanda na lobi ba comédien ngo ya lemba pe baza ba bon. Voilà pourquoi bazozala ebele par rapport à la commune Moussoussou peut-être. Mais en tout cas, ngai na salaka injustice te ngana lingaka film nanga ezala. Mikolo yo naza fanatique ya Karine Yamado. Est-ce que ça mona lemba? Ti ya mona lemba te. Mais peut-être par rapport à Moussani mais so jouana e. Mais oui, tant nazo ba mikolo pour na monier déjà na ba film nanga mikolo yo déjà 3 APC. Alors ngai siko nazaka fanatique ya Moutaïbi Moussala aza mona lemba te belle vie est-ce que aza mona lemba Sundia Taratarate aza mona lemba mais on ezaka ba bilobela bino ba commander bolobaka moi c'est pas ngana osa bulo nanga merci ya modé soki na ko zonga pena masima po na mona kana lemba ka bino bokangi ba théâtre internet ya SPLisa na ebité par rapport au beau salawana pour botter elko président pour voter le président Massoum Tondeni elko aza président oyo azaki élu c'est-à-dire batelemisi elko boye na Congo Levini wa azana Lubumbashi yepe président na Congo kutu te batelemisi elko boye na monde na internet monde congolais nyonso sikazali na kwenyonso na monde pour na Belgique bavotaki elko na Lubumbashi bavotaki elko na Kasavubu bavotaki elko bavote elko za président élu ya modina boité bavotaki est-ce que président Massouma sepela non pour te bina monde na bino a président Massouma sepela non te pour so Massouma sepela te bongo nzei o za président fédération ya FENAT fédération nationale ya théâtre ya Congo eza professeur nzei eza Massouma te ya Massouma eza association ndenge Asbel na biso peza association donc tokoki kozala na 30 association kaka oyo ekosala makambo que culture na biso évoluer yango association tozokumbisa yango association tokobetela maboko donc son atali bien modé c'est que na carte internet on a besoin de bénéfices par rapport à CD non pas bénéfice ou pas na carte internet c'est vrai que tozo bénéficier bénéfice ou pas toza capital à monde des intérêts mutu azota la ba intérêt na ye alors CD ekufi pour le moment malgré tout ça makazo zonzi siko théâtre eza na internet grâce à Nana Takaza osonena kona loba kombo ni fona seka ata na za maladi fona ngwenya pona tanga kombo na ye Nana Takaza
le respect du monde, une nationale. Soki na lobaka likambo mettre fois. Nana Takaza, soki ezaki époque oyo, c'est vrai. Angakozala Nana Takaza Marie pour imtenga bota Yesu. Yamode. Moi si wana nzambe apambola ye abakisa ye mikolo mingi génération de génération batanga kaka kombo na ye. Pour le yéné ta ko zongi sabino sko na moi souffle mo obino bo perdre qui déjà. Mais oui. Gas na tanga na yebi ngote na yebi théâtre. Siko na mona ke théâtre zoke na kozinda. Mwana mwasi moko aye atie liboko boye. Albibo simba ngai tomata. Et to simbiye tomati. Nanu kutu tomati te. Toza pena na ba ambition ya kokende musika, ya kosala plus. Pour le loso to mona ba Nigérien ba ivoirien donc netinga mutu troublaka ngai. Mutu troublaka ngai na niveau moko impossible. Po musala wana o ba Nigérien ba ivoirien ba sala lelo ba mona ka ngona mboka na biso. Mona ka pas titenge sana que son âme repose en paix et biso moko ba kitania ya titenge sana to profiter to sali. Et le réseau na biso eza ba moyen yango moni nga modero na kumisaka Nana Takaza na boite me kuna pe boze belé ya modero foza mutu mo parce que normalement ba prezo kota e belé kuna epa nana elangeza munene mais basali nde mela donc c'est que ya modero aza vraiment mosali na kati ya site internet ya Nana Takaza isipelisa naza pena mosali bande kokandi na yebisa bino toza toujours to continuer na modero ya modero na ko yeba na kin awa groupe na le carapé na chaîne ya télévision mo ati na kin dans les cas ba publicité les cas na RTGA na bandité je crois que kalamingité na zo bana na RTGA kalamingité 0 action bande ko balandi ya Congo ya lobby ya modelo lobby kalamingité télévision do c'est que bana kin baza ya ko sepela mais ya modelo sous Nathalie bien bino nyons tout ba président bo comment ko kima télévision parce que bino nyons boko tika na monde ka internet pour télévision c'est un faut foutre par mois ce qu'on donne aux zolobi aux zongi sous boui au katana te promettre bana kini non nga kima télévision c'est le Jérusalem ndé na lobaka nga linga d'abord na Jérusalem na ko kima télévision te pour télévision à Jérusalem sauf que ba chaîne ya mboka na biso ndé bazwaka biso vraiment na ba valeur te nga ko futa chaîne te par la grâce de Dieu modero o nazali même si na zoleka chaîne na chaîne songolo mutamoni nga kaka si 10 millions d'habitants ceux qui 1 million d'habitants moninga na chaîne wana eza audience pour la chaîne wana alors pour sponsor à monanga il faut chaîne wana il a sponsor ngai musala nazo sala mais ba on bazela bino bo memela ba on sponsor wana ndele mal donc normalement en réalité faut chaîne à futa kabiso ngana oki machine ngana fotaka ba chaîne to sololi ndenge na solo ano sikoyo dans l'équipe mais ya modé ngana okama leo so bozo kumisa Nana Takaza parce que ceux qui na se rappeler Nana Takaza ngoya ka anakin ka bino ba comédien bo dénigrayer bo finga bo ba n'importe quoi tanga ela bino idée wana et le lotanga zongi na poto aeli bino idée na pesi bino idéologie wana ale boko mo kumisa e bo trahir yete bato ba mona ka Nana Takaza liboso oyo bayebaka makambo ozoyebisanga wana fo luka bango tuna bango question tengana tisiko modé ngai Nana Takaza babombela ngai ye babombela ngai ye moto abetelanga lisolo ya Nana Takaza ezali bijou ilondo ndayebisi nga lobi nanga ke nana zolukaka yo nana lukaka nga eleka nango mpe ka lokola mopepe e mokolo mosusu touti kotourne na bodo tota osala sport moko bakote ya limete na bodo ta tozonga na kati ya voiture atie zela akosi bo na poche apesi nga carte de visite ya Nana Takaza bodo auti Belgique akuti na Nana Takaza na Belgique nana pesi ye nde carte de visite apesa ngai na benga ye c'est que yozaki parmi bato ba finga ki était donc na yebi kutu masolo wana te neti ngai so na monaka Nana Takaza liboso enga za mabete po bibebi nzambe na biso pa za jaloux nenga na kanga za yanga. Cher ami internet bande kwa Congo ya lobby en tout cas na minute na opesa ba gros bisous na DS longa yo mukonda ba chéri talaka ya mode oyo azo panza poke ya mode so
nous kopesa na bateau tout au bazo kota ba film na sepelisa kuna. Mais nga problème ngé zali mais ba film ngo na boité. Moi je ne discouvre pas que non film kota ezala batata lango mais toko ba film nini quand même tout ça la paix ba film mo ya propre. Au moins na film muso ekoti ezala ngo na succès. Mais ba lobini na film wana. Ba teini na film wana. Film wana est-ce que public azola nango azokozwa leçon nini. Au moins film moka boye terre à terre. Mais succès le roi bana poto bazaka na bango na ba stress moko boye bazangelo ka otala ba film na bango al batala ngo be ba vie belé problème susu modera sa ki moi bêtise mo kuna balande ngo batali mais na kati ya film wana leçon tirée ezali to comme na ba niveau ya ko sa ba film bongo bande ko na biso ba Nigeria to mona ba décora ba tout le ko ba fufu na elongi to ndenge nini po ba sala ba comédie mais ba batala bango pourquoi leçon tirée c'est très nécessaire tout ba ko sa ba film était bi film na ka film tout ba ko komaka te bi komelaka komelaka ba film nini to tinda pe na sepelisa ngo. Dada international, ma copine privée, bah gros bisous. Moi, son amour est Myrma, la taille troublante, bah gros bisous. Karine Yamado, bah gros bisous à toi. Yamode, nana question mon sonori nana tunayo. Oh, ceux qui beaucoup ici bah film na bino na YouTube wana. So beaucoup ti bande am so côté soit nze mo ya fali. Obe ya Kofi, moi ka ba comédien no droit d'auteur. Parce que pourquoi bino ba comédien beaucoup na capacité wana te. Très belle question. Hein? Bon, ma camonio surtout est à Kamalé Malem. L'aime sous le lot, France, pour comment on a démocratie au bazar dans le lot, bazo qui pétant, bazo temps, makile tangi pour mboka na bango et comme le bongo. Ça souci peut souer na biso normalement. Œuvre d'esprit et à la rapena mbongo. Oh nous surtout tout ça là. Ti le lozo les gaga na mon peuple le kola mo linga likaya. Pour mboka paix. Bombo capé mais attends un jour to sepela nango taba na biso ba oyo bazoya ba ko sepela nango eza penda question mo malamu yango moni biso na asbel ya sepelisa tozolinga to bunda pona mabakambu oyo comédien folia na mutoki na ye il faut se retrouver comédien un artiste comédien karaté un artiste aza mutala aza mutala aza vraiment mutala alors to sala ngo penda ke artiste aza la mutala na asbel na biso donc masolo to solo yango wana ya solo ya modisco nde yo zap mando vandi est-ce que sokoda e bio vraiment a reconnaître que modéro moko wazaka sepelisa monde entier bande ko nga bazana sokoda ne di jour na yoka ki to vani na yandi mosi azolela pona sokoda donc na bango mona na kata sokoda ngo mikata makasi donc biso tozo bunda na asbel sepelisa tozo bunda na makambo Simba j'espère en tout cas na ba décision toza nango wana kana na natakaza c'est elle mutaza initiatrice ya masolo ngo ouais donc ndenge tozo bunda vraiment eko Simba donc son alandi bien ya modé tiazol ba bosé que nana takaza promettre bino ba bloquer belé na kati ya commission o bino bosani non nana takaza abimisi idée de quoi que biso peut être capable ton hôtel là na takaza te eko Simba tant de tête pour mutu na mutu azana éducation na mutu azana o yazana ngona mutu eko Simba soki to moni ke yozo tambola longo na biso te carrément to longo liyo eko Simba na yebi ke shada mbo place azaza ya ko sepela déjà Tchukele Mboto le chef du groupe ba gros bisous Clinton Buchanga ba gros bisous ya modé na minute Buchanga le chef de groupe adjoint les chefs de groupe adjoint Clinton Buchanga chef de groupe adjoint un gros bisou ya modé na bino ba comédien beaucoup mi ko sala moi actualité mo comme ko bimana ke mutu mo sa sila na déjà gaz des ala na on souté netu modéro bo mo créer ranking mo soit na président nga Profirenze mais vous avez une rancune te pour car mo droit kitaki mo droit sila ki pour azonga na ma actualité mo bo so conseil ni les opérer parce que la minute on internet au monde na mingi intel ba oswana intel ba obunda ni ya modi c'est qui question kasi bon mo zonga na actualité no zonga alikuwa na kitaki na créer lo mo bona swana ki na intel al pona zonga na mo actualité ba ye banga lisusu
même si musala pe se kufa ki na conseil nous opesa na ba o ba sala bongo za moi matata soki za na bato bazosala bongo na ebité bon eza pe mabete oliaka esimba ta kisi ya préféré na zonga nango pe bongo bon nga na yebi eloko esalaka ke moto azala na actualité eza travail bien fait soki ozosala mosala na yo malamu e na kombo na Yesu mosala wana ekoleka te po ekobana koganga kaka po eza malamu po eza malamu nakoluka nafingana na ndeko nanga mpona nini mpona mafinga mosusu so biso tozosala je tozoyebisa mpe babana na biso keno eza baje po babana na biso bazotala mpe ndenge baofinga papa na télévision c'est pas poli c'est pas poli donc moi je pense que non so bazoluka actualité baluka ngona musala donc so katani non donc modora lobi ke so katani déjà au katani donc bobi misala actualité na misala otone loko ezakati non donc botika limbisanga nano Blandine ezala bandeko oyo yebi ke bazosala bongo bazokosa bazoluka actualité mais na Facebook na internet au mona ngote ya modi et panzani partout non ngala kotaka internet na bit naza na réunion SPLisa na tia message moko important plutôt na Facebook na koti ndeti Gabriel na pechanga la minute actualité zake baza vraiment ya kosamba donc ben pechanga fundi Gabriel bana parquet siko ata yo mo conseil no pesa na bango oseto obito landela peta msuna kati na baza bona kankinte do bazo luka ka moko na bango akitaki azungu. C'est fort. Voilà pourquoi la Epsa Ginzamba Sungangai, Nanzela Yamakambo, Oyuana Nazako Yokana Lekate. Donc on a ébiré. Je sais. Mais au yébi rien, mais on a informé. On va t'avoir conseil. Bah yoka va te informer. On a zo yoka yoka. Mais na zina no ta ya kolande langote. Pour nazana no ta ya kota ya kokoma. Mais bah ko bénéficier ta conseil yo pesa bango. Conseil nanga sokeza solo vraiment. Et ko sala pas c'est toujours wela nini. Toujours wela nini. Toza famille bandeko batala biso ta bamona to na matanga ba yebi ke to linganaka bo oyo koma tina ba niveau oyo eza nini moi c'est pas pratique on a Canada na peso ba gros bisous Zizi de Miniche la kata Suisse ba gros bisous na yo ya modé est-ce que na ko tuna moi question moko o regretaka nini na musalo yo ça étant que les grands scénaristes na regretaka po tozana ba moyen te ya musala o ebele tozanga espace bandaka bato ke na osenga so bosenga ki mama papa ayebaki te au moins baboni ko tourner kaka boye papa nzoto sala mama yebike papa ya 17h papa kuna na bureau nzoto sala bien tazongi ba 15h mama papa yebo bani ko pala kana bokanga bobo bima boye papa retard à mikomeli dit c'est quoi vous avez transformé ma maison en un studio à fâché pour mon caméra na ba projecteur allez sortez. Mais peut-être pas bangela ba fille na bino ba déjà 6 à 7 tableaux dans ndako ngo tant ba bimisi bino bo sorter siko boke lukaso ndako mususu mais ya modé quelque part ba cause na raison ba fille na bino tinde ba ya quand moi aime sou mutu muso habillement na ye et maman de même papa tango ya moniki et cause à occasion de chi makamba ba habillement et ça la ngamu te ba passeport ba tuna biso ya batala ba film ya Nigeria te batala ba série ba India uzoleka na ba télévision te bazota makambo ezoleka kuna te du début à la fin dans la kutanga dans la vente d'abona on compter ba bêtise faut kaka baliani banga tableau so tableau mo reliki ya normal tableau landi kuna baliani banga tableau kuna reliki ya normal mais bozo mona ngote kaka ya ba fille na biso bazo ko incarner rôle na bango te so na to chem fille boko azala mama responsable ala ta maputa ouais neti Karine Yamado Utoda Tamaputa. Mais bah tu voyais bien na surtout hier. Dans la latissier Maputa. À la Maputa. Même international câble a mis poussé pour un nid. Non, Dada, j'ai le temps où yo pour yem t'as vu révélation d'année hein. Vraiment. Oui. Révélation d'année ça qui est. Donc j'ai le temps ni na yebi où Dada a roulé Tamaputa. Ya modé to comme namso presque na suka na yebi ke ba commander bazanga mabanga te donc za na batu na oyo waka et ça m'a bien. Ouais na sepeli na émission Blandine Mafuta vraiment na sepeli na émission na sepeli na coaching il y a Jericho Betos
L'homme sous public va éviter, c'est un grand comédien Oyo à l'écart d'Anzela ya Modero. Oyo c'est là qui pendant que Modero a visé que comédie à lobby va gérer des va aussi bango. Ah, tellement bazaki va sentir Oyo noir va tourner qui na dojo bango va préférer qui va faire la dojo na bango. On peut pas comme président. Mais ils ont m'embêté. Sauf que bénédiction ya papa nde mutu. Izulanda. Yango sikoyo nazwaki makanisi ngabite. Il faut na benga mwana wana na chail boko. Akeli liboso. Jerry Cobetor, si amode kandika utulo bado fa bengo acha loboko donc c'est qu'on a déjà béni place aux années. Anita Mboli Passil na kati à Paris ba gros bisous à toi. Hélène Kanga moi ça mwinu, moi so azanga mbanda. Caroline Baboté ba gros bisous. Ya mode moi to comme na biso na suka mo bato ko boa kapé bato ba koza na bezo ba benga yo numéro contact ça bien. Ouais bambote belé na Hakim Prince de Nigeria, Hakim Kimbolo. Hakim Kimbolo, bambote belé na vie na nga yoka siondo, ya bobo bokole. Bambote belé na Charlie Mboyo, Mboyo Yondo. Bambote belé na Shela Kabengele, Florence Bafwa. Linda Likobe. Moi si moko, bambote ebelé na Chimel Makoso Lumière à Monde, Franck Moule les Bogards, Florent, bambote belé na Foya. Na Willy Menya, Jean-Jacques Leblanc, Bambote Ebele, na Pampidou Massilwa, bienvenue Ngiandu Chodo, Maître Gunther na Londres, Bambote Ebele na Yagi Bokole, Bambote Ebele na Eric Bokole Mutafongolanga Porte, ya Lyon, pona mona Vicky Jane Mokondamboka Lyon, Bambote Ebele na Aimé Poutou Ngambe arme automatique, Bambote Ebele na Théolo Nida Théolo, Bambote Belé na groupe Nangai Mobimba, Chukelo Mboto, Uchanga Cliton, Mirma, Mireille, Dada International, Bomba Bombez, Nicole Soulia, Chada Mbombo, Bana Oyo, Bazo basculer monde les meilleurs du Congo. Bambote Ebele, na Karine Ngongo, Yamado. Bambote Ebele, na bato nyonso balingaka ngai. Numéro contact ya mode 089 033 98 55 089 033 98 55 09 94 87 80 09 09 94 87 80 09 mingi pinza bato bana besoin ya culture na biso kende liboso ko bazana besoin bacha miso na bango pour vraiment tous na ba matériel et na ba espace ya retourner. Amen. Merci beaucoup na balandi nyonso ya Congo ya lobby kandi na ebise bino na ndo yambela bino ba comédien et na ebi ke place nyonso boza ya ko sepela. Tonton Matondo na kati ya Luanda, grand frère propre, ba gros bisous. Zizi de Minich na kati ya Suisse, ba beza yo ma copine privée. Animboli passe na kati ya Paris, ma copine solo là et ça moi Barbara. Hélène Kanga moi ça mwindo ndo mwindo tina kati kanina loba mafuta tina kati ndo epe mwindo tina kati vrai chérie pour tout la vraie Sandra ba gros bisous place aux alliés. Chada Mbombo ma copine ba gros bisous Dada International Karine Yamado Mirma Bopulenge ba gros bisous na mi ke boza ya kosepela en tout cas quand na promettait no blondine mafuta tina kati no sepesa bino na émission so boza ya kosepela émission mo oyo eza grâce ya moi mobali oboyebi hey beauté à deuxième république Jerry Cobetor beauté à deuxième république lo yende muta sali alambi po boza ya kosepela émission o na yebi ke mbala sima boza so ya kosepela à suivre